Bonjour papa. Bonjour Alexis. Lelo na monde na bino ya théâtre bauti perdre lisusu baoba maman o azalaki cher maman azalaki nzela ya ba artiste mususu ya théâtre so basala théâtre pour balanda ye pour na yo moi lelo ba propos ya en fait c'est vrai que séparation c'est ça la passe mais par rapport à Lobanzambe nazomona que maman aza plus heureuse que nous parce que Bible Zoloba dans Ecclésiaste chapitre 4 dans version 2 Salomon azai na bambongo bandaku biloko nyonso abia lobi je trouve encore plus heureux les morts qui sont encore morts que les vivants qui sont encore vivants donc maman qui peut ma ofinga ta otonga ta sa mutu mabete biso ne dotika tozana problème pour toi na mukilea masumu mamwe belebela mabe donc nzamba zo lokumu ndenga pesa biso papa pas jouer comme conseil surtout na bana oyo ya basi ya bazo sala pe même musala o mama salaki bon basala ngona ndenga bonzambe bazala na koluka bisengo na mokilité tala ba mama carrière na ba kufi na 82 ans vous voyez elle a pris beaucoup de temps au travail a tika tolone libanda te asala kindumba pété mais tala honneur le loazozwa alors succès pour ba doit pousser pas na biso za te photo te kanzoto to tikala nzoto bolumbu na miso batute mama Iwaso tout le monde sait que ezaki soki ngana loba ngota to kola so mwana moko azoloba trop yo mama Iwaso donc aza déjà une référence mama Iwaso mais pour comme Iwaso wana ça qui ba problème na batute donc ya on obisa bande kona biso basi eza musala lokwa mutasali asali science commerciale mutasali domaine tel médecine tout et tout ndepe biso pe nzamba so ngolu to sala théâtre to tangi ba biso na classe tende to zabwe mais faut to se conformer ko kozwango lokola musala o mutozula kyango temps et ya kotanga mais nzamba sala grâce aux gratuitement se conformer na ba discipline wana za malamu mingi donc comme concerne au pesa wana tout landa modèle ba mama na biso bato mona lokwa zali na suna succès mais ba comprendre lelo qui était Iwaso Sotali na programme et voilà dans Sotali na programme vous allez voir donc c'est une couche sociale nyonso ils en a quatre elle tel boy donc vous comprenez que elle a marqué son temps voilà une question en fait lelo on a remarqué que les zones les sous minimum que ça la mabokete comme plus que cinéma pourquoi on a fait cette différence on a rené ba oba mame waso bando sala etikala archaïque comme biloko akala bino nyonso lelo comme ça il faut na sala loko la ba Niger il faut na sala loko la ba Kinani pourquoi beaucoup mingi na eux bon en fait quelque part ils a épanouissement vous voyez tant ba bando sala théâtre et non on a bazaka na kati ya bloc moko boy et aujourd'hui théâtre comme par-ci par-là, cours de route, milieu extérieur. Donc c'est une innovation, c'est pas mauvais. Mais et l'autre Simba, c'est que tout bosse en sourcité. Même si tu as un film, papa, ils en ont bien. Parce que moi, on a la première, on a comme la deuxième, troisième, tout ça. Mais soit bosse en première, on a ça comme un diplôme, on a la somme tout. Donc tu protéger théâtre congolais. Moi, je dis toujours que Naza Moutamaboki. Quand je dis Maboke, vous voyez déjà la France, tu parles du théâtre, français, ils ont bon formé. Donc, théâtre. C'est là où le Seigneur m'a tiré, m'a donné la a fait épanouir message ou appelé ça pananga pour écouter les gens me connaissaient tant que mon salle est théâtre et c'est là où maintenant je place dans mon temps. Quand je suis venu avec l'évangile encore, je suis place facilement dans sa grâce en Zambé. Donc, c'est important. Tout le s'épanouir. Mais tu garder base nabiso source nabiso donc théâtre faut dire que la théâtre au cours la cinéma na sali cinéma mais na zape na groupe théâtral na sala théâtre voilà parce que le lo baba ma famille wana c'est purement groupe Salongo c'est groupe Salongo groupe Salongo dernièrement ton groupe Salongo to zonga je ne sais pas si vous avez suivi tomba zonga ça les pièces mon so talongo bi ma famille donc même bango bazala reconnaissant que théâtre ba osala ba zwango à source mais lokola peka ba réalité ya Kongo moya ko s'épanouir na ngweza kité et ba ondeko ba zwa financement libanda ba wana ma famille nde ba élargir espace na bango donc merci pour la question je souhaite que to batela babilo ba mame waso basali to tikala nango source le quoi base na biso ndenge bazokene tozomona métique tozasuna esika de trouver sous-souté ba théâtre de chez nous ba mebo ba rôle ba joie pour mutunya sur le là comme une fois jouer na festival là yo mutunya sur comme une fois pas jouer ndenge par exemple na 4 bando mona ezaki ba reko ba ça ba jeune pas ba kuko ko mani donc ba rôle wana c'est comme ces sont importants
c'est important papa parce que même si on a le joué dans la veste surtout là que ça vit mon photo ça peut vie à Mutambo on a bateau ba sala panae alors bateau sala panae le corps ba huissier ba domestique pardon ba koyi ko là ta ba veste te on est obligé auto benga costume wana et ça la costume ya muta pas il fait ça là comment je joue un rôle ya mutu moi na pas na ko là ta ba veste ça ne tient pas du coup au cause on a art mais au bomi costume donc mon frère vraiment Bilo Bolobi c'est très important non il y a pas de problème il y a pas de problème en étant Moussa maman a dit qu'il dans le 80. Moi, il y a maman Wasso surtout. Donc, il y a organisation pour s'aligner à Matanga et puis surtout bateau Nyon sur Bazolanda message Nyosana. Bon, merci beaucoup. Nous autres, il y a maman et salut au moins un mois. Na hôpital ya 51 heures oye batu babeti sami libaku ndenge nini fallait mowe ya sakufaki kala mama na biso koko na biso artiste na biso akendo pema ndele lo ngai nazali mwana na ye ya suka naza ko confirmer toza na hôpital 51 heures nazo sala mbangu hôpital stade de martyr esika mowe ya kozala na ndako esika koleka pesa mbe tasuka na victoire place des artistes esika ni nazo tala batunyo so bazo kende vitesse parce que la minute mukie artiste waso azo bima déjà donc ils ont confirmé que artiste azo bima lelo mukula lelo so oui les confirmation oui de votre part aussi le préparer qui est important comme la famille et vous avez ce sous-temps de l'iblo wana les abo comment vous ne comme non pas le baki boy non tongi to ba pour organisation oyo toza ko les ali et waso Catalina. Donc aza deux personnes oya lati kaka kazaka ya ilamba moko esika ba famille ba ye lokola ekwayolo bibi Annie Francisca esika bo oye pesi ye lokumu lelo alela mana stade de martyr oyo ale kamana bisika oyo mboke lobi leka na esika wana pe ba kondi bazotia maboko ezali bongo ewaso Catalina. Alors na biso famille loko la famille et waso azali akiti to akufi na casquette ya famille te ya casquette ya ewaso Catalina casquette ezali ya artiste ya bikolo nyoso tu nde bongo aza koleka na befale 61 na Kasavubu juste pona kopesa mbote oyo ezalaki esika na ye donc wane kozala esika ya mindondo penza te pomoni azali mutu ya respect AGC pusanaki aza kokende pona kopesa mbote ya suka quelques minutes nda koleka bongo na ba cérémonie ya ba konje kozala ebongisa mi na place des artistes mais pona koloba après morgue awa toza kokende na RTNC. Pourquoi RTNC? Parce que ewaso azalaki na misala mi balé tango asisaki azalaki couturière nde ebele bazoyeba biographie na yete na RTNC. Pourquoi RTNC? Parce qu'azalaki journaliste ya langue nationale lingala pe swahili azalaki na plusieurs émissions oyo bandaki kosala et ba fruit na ye nde lelo bana ya wenge bayembi toko bine waso pe de l'autre part Karma pa musicien na biso alobi olele sai ezali cri ya mama ewaso Catalina oyo atiki biso pe à son homme pe bongo soki toleki na RTNC toza kokende mbangu na culture des arts kotombola oyo ezalaki valeur artistique na ye na culture des arts soki tolongwe wana nde tokende na ndako pe nani programme ezali costaud. Mais surtout, Batepele Badaye Kolobaki et d'autres moments, il y a une polémique. Je pense quand même que le gouvernement est bien. Oui, oh. Nalingi na loba na bande konyo surtout parce que moi nalingaka koloba mingi vérité. Et ça passe na bande ko oyo bakanisi balobi non. Bakondi ya l'état ils na bande ko mususu nga moko na zaki na organisation ils ont ndenge ni to moni vraiment organisation kitoko et surtout peut ça briefing ya organisation. Nako rectifier moi moké na balandi bazolanda biso nazali numéro 1 mais je suis chargé de l'organisation. Dans notre commission de l'organisation, ce qui est numéro 1 c'est madame la ministre de la Culture et des Arts, ministre intérimaire du ministère du Sport. C'est maman Astrid de Madia. Donc c'est ça. Donc nous sommes une commission. C'est ngai nazako représenter artistes et comédiens cinéastes congolais en général na kata commission wana.
et papa Chaka Congo azali chargé ya communication na conseil. Bon, fondation Tokansa JP Massamba azali chargé ya événement. Donc et protocole. Donc dans tout ça organisation ezokoleka malamu. Boyebi ke mama Iwaso azali mama oyo abandi théâtre na Congo na ba mama. Et mama wana na lolenge na biso tomonaki ke tokoki kozwa engagement ya mboka te ke mboka yango moko. Nde tomonaki ba autorité ya mboka pe ba autorité ba répondre ba reconnaître misala ya mama na kati ya société ya RDC depuis 61 qu'elle a commencé jusqu'à nos jours. Carrière de 58 ans, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas aussi peu. Et Mama Iwaso, azalaki yemo côté na groupe Maboke Ngali ou bien na groupe Salongo, Mama Iwaso elle a travaillé avec plusieurs des artistes. Vraiment Mama Impalazali, papa Sami Bazali na Mokuse organisation Izoleka Malam le 27 février na 21h20 minutes à Koufaki arandaki amenaye na Nkolo Nzambe na clinique université na Ngaliem. Le 28 tolongoli corps na soutien ya DG RTNC et papa Ernest Kabila autopese mbote félicitations parce que nous travaillons toujours ensemble avec société ya bande ko ça les RTNC chaîne nationale na radio nationale tolongoli corps le 28 février nde totiaki yango wana na morgue ya hôpital du cinquantenaire ya mboka na biso Congo. Na kati ya organisation na kati ya événement oyo to mon absence ba comédie belé to babi ke yo ça comparer na organisation oyo surtout non belango vraiment oyebi ke interpréter bazate ba no pena mu ça comparer au produit bango te ka yo bon moto ko sauter ce n'est pas première fois comme on a ba associé ngai puis tout maindo azalaki pe membre ya pakosikote mais azalaki akui ko zala pe artiste indépendant ozo moto na démocratie to comité pe na état de droit sengeli moto ya sa ba droit na ye mboka na biso constitution mboka zo permettre congolais zo azo penser bien azala mayele akui ko sala association na ye kala tozaki na FENAT weza ekambami na ba président professeur Nzei et après FENAT to ko koma na NTPC o ekambama ki na président Massoum Debrende après le loto bengi Pakosiko ezali association simple comme toutes les associations mais c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais. Ba comédiens bango ba comme mona ke non na kata Pakosiko il y a l'amour, il y a aussi l'intérêt général. Dans notre plateforme, notre devise c'est l'amour du prochain et l'intérêt général. Donc, biso tozo ko travailler pour na ba membre te mais so to moni ke moninga keleli. To ko porter plus mon soutien parce que azali corps, azali artiste ya mboka na biso. Famille ya Mama Iwaso bayaki ko constituer ko senga biso lisungi ya ko accompagner bango pona passe ya mama. Biso to kote na makambo ya Mama Iwaso kana liwate tozaki na passe ya mama sika bane ko bela tozaki na ba Nicolet Tilelo ya antenne parce que c'est Nicolet Tilelo qui nous a associés pour associer surtout Nebino même papa Chaka Congo a pe na ba problème boyebi na famille ya Mama Iwaso mais avec les jours d'avenir Nicolet Tilelo ayeko yebi sabana Mama Iwaso ayeko yebi sa généreuse na de la paix que ezali nango gravité. Il faut na place biso to lobaka que moto ya mabe to tika ko mona mabe to mona malam biso to zana problème ya NTPCT parce que papa Massoum azali moninga na biso te nde to lobela Mama Iwaso nde pe ba papa Massoum bazali bon ezaka problème ba ebake chaque chose a son temps. Au moment qui pitou meindo to s'organise qui to kundi pitou meindo na nécropole. Bon, ezaki na effort ka ya Pakosikote mais effort à partir seigneur en général. Bon mona qui Miriel oyo ya mama Marie-Hélène. Mama Marie-Hélène na yaki na bureau ya Pakosiko ayaki komona ngai pe na intéressé comité directeur na coordination nationale pe to zwaki makambo wana mais to kundaki pe ensemble na famille na groupe évangéliste to kundaki Miriel lelo yo famille pe ya Mama Iwaso bayaki komona biso na président Chaka Congo artiste à danger et en plus il faut na bisa ba na Congo bana ba diaspora nyonso ke papa Chaka Congo osala musamo ko ya nombre aza déjà maire na yebi mwana na ye adogo de la paix aza mwana biso abandi théâtre na Lisboy Fondation
tango dans Lisboy na ba vena biso ba mundweri ba kisita ba vega autant to sali groupe donc de la paix ayaka okota na groupe na biso baza parmi ba première actrice oyo biso to lansaka to bimisaka na Lisboy eza bango ba love ba super ba mama moyindo donc baza na génération wana na Lisboy kokota na Lisboy ya na demande ya sala CVT demande d'emploi non toujours ka coup de fil ya mama Ewaso yinde abenga biso pona mwana abike na lingi mwana ngasa aza na binukuna donc ils ont déjà souvenir comme susu voilà qui na primature donc ils ont belé à mère mais na pesa moi souvenir ils ont remarquable donc na primature donc les kaka ndenge les kaka donc na ki na frère nanga fiston sai tout qui cause moi relève moko vite fait pour mère azonga palais donc même nanda kutobano kendo monae donc aza mère na biso pena. Voilà, merci. Alors, la dit, sur le moment où on conseille pour la bino artiste au Boutikali, parce que vous êtes soudés pendant tout ce période-là, tout le monde va soutenir la famille Tina Souka. Alors, conseil, il y a des confrères, il y a des concerts, il y a des théâtres au Boutikali. Conseil, na opesa kaka donc tola sabulungo parce que toza pe mitema malamu totala neti mame waso ageo yake nango donc moni akufi na ekaka po liwa ezali pona mutu nyonso mais déjà azuita na ye na mukili nyonso tu wana so utali peut-être azaki na likamna mutu te ozomona lelo batu bazo kufa ba jeune ba âge wana kutu ya kufi na lelo tozo ba troisième âge mais peut-être omona ta mususu ba deuxième âge batu bazo ko sisa yango te donc eza fruit ya kozape bubutu na batu donc c'est ça donc comme conseil na kopesa na batu nanga suna tuna o mutuna moko est-ce que tant maman Ewaso abandai kobela babandai ko sangana besoin qui soutient ya gouvernement parce que maman Ewaso azalo ko la pilier moko ya pilier ya mboka na biso na ebité soki okoko ibisa biso nini besoin qui soutient wana ou pas. Bon en tout cas question wana na préféré faut luka ba leader ya ba association. L'association la biso bangonde baza mieux placé à répondre donc biso vraiment sali moi tamoulayi toujours ça songa na ça c'est peut-être na sali yango na cadre moko privé donc penda pona ko dépendre na association wana donc toujours comprendre penda so balira ngoti donc sali penda tamoulayi donc ba oyo baza na bakati ya association bangonde mutu bana moyen ya ko expliquer ndenge ni baza ko évoluer et sali vraiment temps ebelé même ngai même fiston masa msusu tozo talaka na musika nanu pour tozo comprendre peut-être ndeni ba ome malikambango donc naza pena na réponse te soki ba association ba saki quelque chose là bango mtu ba répondre bon biso tout ça la mambo private mais bio poza affilié na kati ya Sokoda naza affilié na Sokoda za ma msusu Sokoda za ma msusu association na biso pe ya ba artiste za ma msusu lelo to lo banati tozali na NTPC oza présidé par président Masumu na yoki ke ba nomaki ba président msusu pour la transition donc naza membre ya NTPC mais salita ebele na kendara sute pour na yeba pe makamunini ezoleka kunati donc tozali na oyo eza plateforme ya nani azo kamba nani anosanzo donc toza na mususu ya JP Masamba oyo bazobenga tokanisa voilà ozo mpwana donc comme que artiste ba osangana Sokoda eza affaire ya biso nyonso to artiste mais au wana siko eza ba plateforme moko na association net ya ba artiste comédien seulement ozomona donc na Sokoda naza membre makamunyo surtout sans problème mais na ba association na biso nde ya ba théâtre en tout cas nazo marché na vraiment moi individuel. Merci beaucoup.
Pardon.